Viengonda kosa biso trop. Ba ennemi na ye za Félix na Katumbi, de ba ennemi na ye na Congo mobimana. Bateka mboka to pona. Bateka mboka combien? Est-ce que yango il faut que tu na kaye vie olobaka ke bateka mboka ba pesa ba yo mona mbongo bateka ngo combien? Il faut que tu na yimi tuna ngona. Bango nde bateka mboka à l'époque ba sala ba Rwandais, ba cabinet na bango, ba zai na ba Rwandais pembe na bango. Asali na kengondo ye moko asala déclaration officielle ya koloba ki na za Congolais te bango nde ba yebisanga ke na za kengo wandundu. Comme na ngai ezali kengo mubish biloko ndengona ta bango bazai kosala ba Rwandais na cabinet na bango ba yebaka te ke eza malheur ya ba Congolais bazo memela biso lelo. Kigali ezali première ville en Afrique eza propre ne bazo kumisango ba construire jango malamu basali makambo ebele ya malamu na Kigali. Mbongo utu wapi uti ne pa mboka na biso babomi ba Congolais pendant 18 ans nande konaye politique nambe plan na bango bazaka nango un jour ba diriger Congo pendant 18 ans na complicité ya ba Congolais o ba yebaki na kati na bango ke tipo za Rwandais mais pona ke lo koso ya mosolo bandimi kufanda pemeni ya mutuchi. Donc mutuana o ya Burundi azosa déclaration pambate eza vrai que mutu oyo linga Congo to kotsa désordre na kati ya République démocratique du Congo te parce que Congo wana ndezali mboka o bakoko na biso batikela biso eza mboka moko kaka o toza nango eloko moko te to ko changer nzambe abatele RDC to sangana to lingana to longola esprit tribal o bakotisi biso et pas batu banguna ya RDC o balinga Congo et développer te. Papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na compte. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3x www.congo-france.com, merci parce que vous êtes nombreux toujours en train de nous suivre. Autant rapide partout dans la télévision, par ordinateur, par tablette, par téléphone, partout au genre Bisso, nous avons les cerveaux. Il y a moyen de payer autant à l'émission à Bisso, dans sur la Congo, pour le développement comme des serviteurs. Yannick Mounier, moteur, tout dans la race de la Kilosamé, il y a capote sur la maman mort à la Bisso. Il y a un rapport de l'analyse de la Congolais, on va voir dans la rue d'ici. Nous sommes là, on a vu sur l'actualité, la mort de Bisso, la carte de l'émission. Merci beaucoup à l'émission. Maman Adèle Yomo, association en fondation Adèle Yomo, établement qu'il y a là-bas la mort dans l'autiste et la trisomie. Merci beaucoup encore la maman Mimi Libre, merci beaucoup la Coco Matera avant ce secteur de la fondation et la fondation pour l'artiste, musicien pour l'artiste comédien, l'artiste Nyoski, la Congo, merci beaucoup la 0044 de maman la ligne
Abraham Awamu Jimmy na kati na Nzambe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les gens qui ont dit papa qui t'a dit que nous sommes toujours ma famille de Dani dans Bisso Congo parce que les gens vraiment en roumain mon niveau na Johannesburg les gens qui ont dit que les gens rapport que sont dans le monde. Pas tout que nous avons fait. Merci nous on a gagné Nzambe kanzero lisusu na lisusu na Congo France parce que mingi biso ko ya mingi na Congo France donc na la vie de Congo France qui n'a servi pas pour la raison donc ce qui déjà nous azali na kata kumba binga na comprendre que c'est vrai que parole est une chose. Merci beaucoup papa Pika bien habillé ensemble tout à fort bien habillé vraiment quel sont pas tout le temps et bah na pas de donc merci beaucoup pour la naloba ke zelo ga makila faire na ngaze pour la makasi papa ya kotinga yi za isusu na hivi ça fait des ans à télé ala to la kakadi ko likela yi ni esika o na zwa ki kuna ye même atayo mingi na kokana mingi na papa nga donc même ata voix ya noroyi na voix mo donc voix wana na papa exact que les gens comme ça exact que nazaka na monde business malgré business pour nous ça bien fait mais nous avons trop basé dans mon business parce que de façon à vivre pas na ça va pas ça business donc na mon que autre jour il faut tellement autant toujours les canaux médias millions de millions à Congo la biso après je suis responsable aux la papa je suis aussi responsable parce que dans le président il y a des amis de Moïse Katumbi donc en tant que président il y a des amis Katumbi na oboya la sanité donc il faut qu'on laisse exemple en tant que leader. Merci beaucoup leader président Peter Kendi président des amis de Moïse Katumbi na Durban ministre santé à les amis de Moïse Katumbi Boni Mamadou Kendi ndenge nini les amis de Moïse Katumbi na Durban vous en parler avant. Non, les amis de Moïse Katumbi premièrement il faut les aller fruits à Mamoko. Je suis le créateur des amis de Moïse ici en Afrique du Sud. Afrique du Sud. Ok. Ngamutu ya Nisota toujours bunda va combattre. Wana ko bunda pesa ba 2006 wana ba combattre. Ngana yeko bota sikoyo mwana oya bengani les amis. Donc ba sikoyo ni ba yeko ya ko ba ke no to se la Moïse Katumbi. Dengiyo ko banda eloko na yo. De préférer tous ensemble, tout travailler ensemble. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, au monde parce que les amis, na boti moi donc papa et moi il faut apporter ça moi donc ensemble mais après vous n'en les services que pas bota mais je suis le créateur des amis de Moïse Katumbi ici en Afrique du Sud. Ok, merci beaucoup papa Peter Kendi qui est en sauver à John Chibango, je crois, colonel John Chibango. Colonel John Chibango. Colonel John Chibango. Quand tu me libérais, après, on a vu comment tu me bandes, ils ont essayé de se souvenir de mon il y a une place à l'utilité, il a évité ceux qui ont fait ce que tu as dit. Non, John Chibango a libéré, et sinon il va libérer hier. Azali la prison et Angolo. Donc, Azali n'a pas bandaté, Azali va vous faire un aéroport pour la partie par là. Mais je crois que bientôt là, parce que jusqu'aujourd'hui, on a travaillé pour John Chibango Bakanga. On a évité aussi Baloba qui a dit ça sur les rébellions, c'est pour la place qui a la vérité. Il y a des soldats parmi les soldats qui ont nord Kivu. Kuna na ba est kuna biso tout les aides. Donc a dit c'est qui la vérité est belé à bande de Congolais, basé pour mala congolais. Donc à partir de cela c'est comme ça que les politiques na mena ba kuna ba moni que oyo azali adversaire na biso a opinion la vérité na biso c'est comme si que oyo ba que adimi Congo ayaka en Afrique du Sud à sa permission au na nango après et au Tanzanie. On a ce qu'on a Tanzanie au début de Tanzanie à l'époque les alliés m'appelaient à des politiques canadiens mais on a une déplacement par Canada hier pour Canada Maboko Nandolo. Voilà, jusqu'aujourd'hui, bien le qui est libéré qui est maintenant à la ndeli à mon président budget comme filmé que
Maintenant, on va libérer, mais bientôt là, on va libérer. Oui, je reste avec la piste hors de la Et bateau bazulu bate Joseph Kabila zo pesa ordre wana bozo sa lokola pour Félix nani politique na bazali sous la président politique et ba mususu wana ya mwana zo ebiso ba mususu wana ezali bato bazoli ya mbongo ya FCC obi FCC azana musala makaza osala na Kongo batevele bazo comprendre que FCC azo sala musala na Kongo wana bato yo kaza ke mazaka opposant wana ba opesa ba mbongo FCC peut perdre, c'est pas même FCC. Parce que FCC, Zali, Batou, Baza, innocent, il y a coopération, Bako, si Bamon a FCC. Baza, qui n'a pas parti politique, n'a pas parti politique, il a créé un Mokaka. Et comme FCC. Vous comprenez, mais Batou, Bazo, Konza, FCC, ça peut perdre. Tozu, Bachadari, Babou Chadre, yo, la dit même de l'Europe, mais c'est pas vérité, de l'Union, Babou Mawakoul. Il y a la vérité ya Congo. La vérité est belle. Koko Samate, il y a journaliste Oyo. Et politique président. Et politique toujours 50 ans dans la prison. Ok. Merci beaucoup, Mme le président Facho, comme ça, on va grâce à prisonnier politique, merci de l'autre toujours, il dit qu'appel, il appelle. Merci à Yannick Kongia Moutatouni en Mozambique. Pourquoi ça a été que Edi Kapen, il était accusé. Yakolobake, Azalaki parmi Bateau Baboma Laurent Désir Kabila. Vous comprenez? C'est-à-dire, Kika a été dans la prison, le pôle a matembele. Yemoko Alubani, il faut que maman na stade, Bossa Bissanga, Batu, Oyo, Batkala pour la vérité, il y a loin, il y a chef de l'État, en fonction, Baboumiye, Moutimoko, il y a mis dans mon PV, Congolais, a sentiment, Babenye, moi, Nanae, Commissaire président. Il faut éduquer qu'à peine justice à solo et l'équipe. Il y a un homme qui est Félix, à Bombier Wana. À ça, il peut l'être. Il y a je suis prêt. Il y a information. Nyonso, Nenge et les Kaka, Nathan Oyo, Baboma Laurent Désir Kabila. Parce que les témoins baza est belé. Bamuso baza na Suède, Bamuso bazali awanani na Sénégal. Bamuso baza na mort et na Congo. Vous comprenez? Même les politiques, que Laurent Désiré Kabila va commier, c'est comme il y a Yébaki, après Baboumaye, il y a encore un président de la République. Donc, ça va Edi Kapen de la prison, après Batigé va Laurent Désiré Kabila, Laurent Désiré Kabila, il était fils du pays, avec un service du peuple congolais, avec un travail pour la Congolais. Nathan poussé Laurent Désiré Kabila avec na pouvoir to bané ko comme sur le mot ya sika bande ko na Congo mais Nathan poussé wana va profiter ba bomi mwana mboko siko so ki Félix a démissionné bande mwana to ko yeba nini qui a tué Laurent Désiré Kabila il faut que le Edi Kapen à l'équipe la justice va s'ambitier à partir de cela pour monique à lobby aux la kati naïe. Après, il va libérer tout le qui est non. Et dit qu'après, il va libérer le lot à lobby. Pourquoi Bakangaye? Pourquoi comment et politique a comment chef de l'État? Banani Basala qui a comment parce qu'il n'a titre nini, constitution nini, et lobby qui est sur le chef de l'État, au fait, moi, on a remplacé. Constitution ni lobby que ceux qui chef de l'État a confié général Mogoboye, ce colonel Mogoboye a remplacé. C'est-à-dire, et ça plan au Basalaka pour éliminer Laurent Désiré Kabila d'abord Rwandais, Yépe, Oyo comme président Mutuchi, Basali du Kopanabango, Naba Congolais, Oyo Balinga Congote, Naba commissaire Nani chef de l'État. Merci beaucoup pour la vie de Moukeni, mais Janine Mabunda va combattre pourquoi l'État qui nous a congolais. Janine Mabunda va comprendre parce que Azali n'a esprit n'a pas quitté. Janine comme Mabunda comprendre qu'il est congolaise. Il faut travailler pour le peuple congolais. Le lot Chadari a mis ma battu, ceux qui 100 personnes va pour ça on a parlé.
Janine Mabunda boyi qui na beaucoup sabatio na parlement te ko bango wapi. Après pour na bango il faut pas changer constitution. Atuli bango nani awaza étranger. Nani aza étranger parmi bino. Toujours ça pour le peuple congolais. Ta ba yoki kaka ba yoki kaka ba yoki qui toujours ça pour le peuple congolais. Ba comme si Janine Mabunda ndoki. Mais Janine Mabunda comprendre que dans une association ba ndoki. Président Olaye Sikoyo a travaillé pour le peuple congolais. Moi aussi, je suis congolaise. Donc il faut tout ça là. Pour l'embauche, c'est comme ça au monde que Janine Mabunda, Bounzaï, Makasi, Nakata Paris. Ma bana bazo Bounzaï, tu as PPRD, tu as FCCT, tu as PPRD, on va ça là, impact satanique dans tout Rwandais. Ne bazo Bounzaï, mais les amis Bishoba dans Zambé Sikoyo. Tochaka confusion na kati na bango mikolo ekende tokoma janvier baye baneni ya kokoisa parlement parce que molili na mwinda ekoki ko vivre esika moko te eza lokolo tche courant koto tche mai koto yo ekosimba te ne makambo ezali na mboka na biso. Janine Mabunda a compris que c'est maintenant c'est Congo. Yeah. Mais je Kabila le dit président trop d'absence en Mboka. C'est vrai, Félix Azo voyagé trop parce que Congo est allé sous la carte africaine. Félix Azo voyagé trop parce que Félix a ligné à Congo et ici là Nango. Félix Azo voyagé trop dans le voyage na moni mongo continue à caisse de l'État. Qu'on a $1 milliard hier, autour 500 millions de dollars hier. Donc ils ont eu pour la poche na été mais ils ont eu pour la Congolais. Grand frère na hier azaki on a tiré pour ça discours était. Atika jamais kokile pour la Congo il a zaiko kene wana merci c'est moi Kabila et Polika nambe asisi wana bimina sur la zone Congo parce que mon grand frère na yaza na bilate il faut critiquer mais aye c'est bientôt ba voter était les amants médical pour y avoir comme gouverneur c'était Christian Mondo Simba qui était nani et a comme nani le gouverneur il y a Tanganyika mais pendant le cours moment il y a peuple congolais au battre comme on a bon on a fini à Bangote bandima ko zo mbongo po et politique nani ne ko et politique nani besoin mis sur la grand frère naé après le gouverneur Israël mais c'est bientôt ka même à Israël il y a dit que conscience naé que peuple congolais bandimiete nazo mona bana Tanganyika ba autant pour la micolonie chaud pour il faut à départ naé. Merci beaucoup, on aura quoi dans le Félix, na Moïse Katumbi, Bamonde Bateki, Bamonde Bateka pour Tika lisolo ya Honoré Ngwanda. Tika lisolo ya Honoré Ngwanda c'est Muyibi Nduki ya Congo. Force Moïse Katumbi, force Félix Tshisekedi Batumi Balewana. Tobengani et politique à la mer. Il y a gagné aujourd'hui combien de gens, 16 ans, 17 ans, à l'exhibition de la main. Et politique à la mer, il y a été bon. Viens, on a cause biso trop. Ba ennemi na eza Félix na Katumbi, de ba ennemi na na Congo mobimana. Bateka mboka to pour. Bateka mboka combien? Est-ce que yango il faut que tu na ka vie olobaka ke bateka mboka ba pesa ba yo mona mbongo bateka ngo combien? Faut que tu n'aies mis tout le monde. Bangonde bateka mboka à l'époque basala ba Rwandais ba cabinet na bango bazali na ba Rwandais pembe na bango asali na kengondo ye moko asala déclaration officielle ya koloba ki na za congolais te bangonde ba yebisanga ke na za kengo wandondo comme na ngai ezali kengo mubish biloko ndengona ta bango bazai kosala ba Rwandais na cabinet na bango bayebaka te ke eza malheur ya ba congolais bazo memela biso lelo biso tozomona passion lelo tozomona lelo eza ba vie ngwanda le so ozobeta lisolo vie wana ka nde na loba ki aza lokola monso wa botaka te donc eloko moko te kozwa kuna ezati. Merci beaucoup Papa Peter. Mon continent na Burundi à lobby ce qui ba guerre ne c'est na est mamnya sa ba guerre c'est salama na est Paul Kagame za auteur nango comment Paul Kagame ya za na mboka na bango kuna ako semaka ba guerre na mboka na biso lelo Kigali ezali première ville en Afrique eza propre ne bazokumisa ngo ba construire yango malamu basali makambo ebele ya malamu na Kigali mbongo utu wapi uti ne pa mboka na biso
babomi ba congolais pendant 18 ans nan de konaye politique nambe plan na bango bazaka nango un jour ba diriger Congo pendant 18 ans na complicité ba congolais o ba yeba ki na kati na bango ke tipo za Rwanda mais pona ke lo koso ya mosolo bandimi kufanda pembeni ya mutuchi. Donc mutuana o ya Burundi azosa déclaration pambate eza vrai que mutu oyo auti kotika pouvoir azali rwandais po Kagame des ordres nyonso euti kosalema na kinani na est ya Congo eza yene mutu azaki promoteur ya makambo wana. Donc tant Bosco Tangana bakoti na prison yeba ke Kabila na nani ndeko na ye soki bakufi lelo te bakosukila nde na CPI. Merci beaucoup. Ma évolution, il y a Moïse Katumbi, il y a président des amis de Moïse Katumbi. Na Durban peut na Afrique du Sud mobimba évolution à Moïse Katumbi ils ont qu'une ensemble. Non, ensemble les alliés qui toko son excellence Moïse Katumbi a bien magamonio se a très bien. Donc tozali penza Nzambe azo sala les amis de Moïse Katumbi na province na KwaZulu Natal très bien. Yemo son excellence Moïse Katumbi très bien. Biomoko bomoni ndenga tamboli ndenga laka kibana mboka na koya ko visiter bino azo continuer à kotambola na banzi soki azongi apemi nde tokokipe kuzwa chance ya kokende komona ye na niveau ya Congo to sura na ye na makambo toza nango après to ya tozonga lisusu to continuer musala tozali kosala par contre atambo na Kinshasa wana obima pe susteke non à moment de banda mboka ndenge nano akomi Kinshasa te na Congo pardon nano soki azobima bima na ye azaki na nini na Vatican azobima na ye azana prison te que azana droit obima te il est fils du pays obima soki azali na projet moko boya kokendo sa libanda obima na ye mais pona minute oyo azali ko tambola esika oyo alakaki bandeko akokende visiter bango après soki asilisi safari na ye azongi place avandaka na Lubumbashi nde pe biso pe tokokanisa tokokende tomona ye tosolola après ça toyeba nini tokosala c'est un peu ça eza fati tomoni ba so de bouton ba prince wana likolo salami ba biloko malamu ezo salama mais ndenge ezo salama wana ba congolais pe musu ba contre yango babi ateki mboka eza maboka kabi. C'est comme ça na se mokili Jésus Christ en tant que fils de Dieu azaki nzambe ye moko azaki mwana nzambe mais ba botika Barabas batika Barabas bandimi Jésus Christ aleka na kulusu. Donc eza bongo na se mokili soki fils de Dieu mwana nzambe baboya kai bandimi akufa kaka oyo botami na makila na mai. Donc il faut comprendre que c'est comme ça avec monde déjà trop méchant okondimate ke mutu akosala malamu ba critiquer kaka ye kaka. Donc c'est comme ça et le Congo na obakisana ko longo les été ezali ka ke conscience ya président Félix eza tranquille azosala pona bien naître ya ba congolais azali wana ndenge o bango ba ko sa batute tout le monde azomona lelo Congo ndenge ezali ko kende ko mata malembe ozo comprendre ngai na yakawa ko défendre République démocratique du Congo so Félix azosala makambo malamu pourquoi ngana oyao na wanga nango o misu na ngana na omona misu na ngai comme témoin nazo yamba bandeko bazo benga ngai tozomona ba biloko boyi koza pe banzela mususu lende tozolo baboyi babandi déjà obungisa ngo kuna na Kisasa oh ça fait que soki 15 ans soki 12 ans banzela on les karabatu ba les kalisute ozui banzela lokola bokasa ça fait combien des années oyo batu ba bosa nango lisusu lelo to moni mitu ko ezoleka donc nyonso wana tozolinga kaka ba Congo échanger na soki 9 mois soki 10 mois soki mutu azoya na ba sujet moko boye ya koloba ke eloko moko tozo salema comprendre que mutu wana aza mutu à côté ya ngambo kuna. Merci beaucoup ba Congolais tout bozo tala osiko moi message ba Congolais nyonso o batala émission oyo ba sepelaka na yo so ba mona yo moi message ma ba pita message ezaka moko très honnête tous linga Congo to kotsa désordre na kati ya République démocratique du Congo te parce que Congo wana nde zali mboka o bakoko na biso batikela biso eza mboka moko kaka o toza nango eloko moko te to ko changer nzambe abatele RDC to sangana to lingana to longola esprit tribal o bakotisi biso et pas batu bango
banguna ya RDC o balinga Congo et développé te balingaka bango moko baliaka balingaka bango moko ba vivre bien na bana na bango mais bana batu mususu bazala nde bana misala na bango nzambe kotisa confusion bana nzambe nyonso o bozola nanga na minute oyo prière na biso itikali confusion na kati ya parlement o balandaka nganga lobaka déjà lelo bomoni ndenge makambo ebandi na parlement confusion totale ekota na parlement ndenge nini batu wana oyo banomaka bango basala te po ke Félix azana bo continuer à buka parlement wana po à travailler pour na bien-être ya peuple congolais. Nzambe apambola RDC, Nzambe apambola bana Nzambe nyonso bazola nanga, Nzambe apambola bino ndeko na ngai Didi Dipumba Mustika et ni koenge mutatoni ya Nzambe, son excellence Moïse Katumbi, honorable Francis Kalombo, maman Adèle Yombo, maman Myriam Ndomba, basali ya Nzambe nyonso oyo bazali kosambela pour na intérêt général du peuple congolais, Nzambe apambola République démocratique du Congo. Nzambe abatela mboka na biso. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs. Nous avons des Congolais, nous avons des Sengo. Il y a le président Peter Mukendi, président et les amis de Moïse Katumbi na Durban. Nous avons Johannesburg, nous avons Makambo et Talimbo na biso Congo. Merci beaucoup, na le boss Josué Didi Dipumba. Merci beaucoup, na maman Adèle Yomo. Maman Andima na Kovan na bana baboka ma bautiste ba trisomie. Maman Andima Kovan ko lexa tana bango. Merci beaucoup, Nzambe apambola yo maman association na Kende Susu. Merci beaucoup ensemble pour une nouvelle république à présent Ndala. Merci beaucoup na Coco Madera combattant sur avant na kata Belgique na salpe fondation na yo azosunga artiste na Congo kuna en tout cas bato maboko bato bomona mbongo bo sunga bato batana ba idée ya ba association. Merci beaucoup na 004 maman Nadine Malila ya Dr Abraham Moudjulu. Merci beaucoup na Maman Miminduma. D'ici là, portez-vous bien sur www.corofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.